Papa enseignant. Président chez que c'est quand je me vous appelle mon copain va bien qui est et pas il y a boss Mitterrand. On pourtant appelé porte-monnaie magique. Bangalanga tuna peut-être par qui pose la pose à kosunga. Bana oyo boye, tout ça tu bota oyo boye. Et moko pour la tira. Comme partenaire de verse. Et yo mtu saki bébé ne. Oki kwa bisa biso nombre ya bana. Pe ya basi obe pour la kina. Pour la kina te papa c'est nombre ya bana. Pour la kina voici. Koko. Et nombre ya bana. Basi donc c'est bon papa c'est un bana. La Balanti, émission 100% humour qui est présentée par votre humble servante Evelyne Likunda sur votre chaîne que vous aimez énormément, Congo Suisse Télévision. Déjà, allez-en, c'est là, je vous invite à nous abonner massivement, vous ne serez pas dessus. Pour mon ami, maman Evelyne maman français, tout ça, tété mais l'inga la paix mon boulot fort. Déjà, la paix si y a qu'un niboté, c'est ma caméra. Nazanga mon côté, nazanga confrère, papa et l'on a bien avec confrère, mais mingi aza papa, puis on est président. Donc donc à multi, on peut dire multi, tellement maïe, les tellement mingi, n'a théâtre au côté, aza même c'est qui mané, mais on l'a bango qualité. Ata qui ma théâtre aza, makambanzambe aza, politique aza, finalement to mi tout naka, papa aza nani. Yende azawe mingi to sala analyse sur makambo ya liwa ya papa na biso Chico papa Chico Kululu pe asonana vraiment pe la condoléance mingi na famille Kululu abi na tika Congo Suisse pour ça vraiment c'est condoléance maman ya Kululu moi si na ina bana vraiment que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous accompagne. Alors sans plus tarder, papa quand nous au ben de la biso notre très cher papa, Oazan est malade, mais aïe quand même. Mais bien habillé, par l'intimité aux obés. Miss ou quand des moutezolo. Ah, heureusement que quelque part, témoignage est malade et dimi na miso. Ils appellent au trouver la tolo, tes potes, ceux qui allaient malade dans la bateau, le monde te bêta qui est dans la couille, donc te remettre dans l'autorité. Sinon, ça va, Dieu fait grâce, peut attaquer la grippe. Et un mot de tête, soit arrimé, j'ai la toux, ça dérange un peu, mais dans un soupir, Dieu fait grâce, ça va. Vraiment. Sinon, de Martine, depuis Martine Otaï, depuis Chine, je te salue, ma bébé na kisanga, maman, Martine, maman, hein? Maman, bébé, mon thème, papa, Feli, Otaï, Simi, ma soeur, na kisanga, donc, azo landa biso, les gens sont mon awa, na la oh, yé, tembe, ma bébé, après ça, na oh, toko, na ba maman, ni toke pas maman, bébé, na Maison Blanche. Maman est trop cher pour faire des placements, maman est facile, t'es la superviseur. Papa, yo, y a même ton solo bas. Maman, papa Feli, l'homme d'affaires. Tout à l'heure, mais oui, mais au moment on a la qui s'attend comme ça, que maman bopé, bon on a fait fêter quand on a yé. Sinon papa est long. Il fait bis la mission. Naman a fait tout le monde a reçu. En fait, Natika mon théâtre pas totalement, sauf que c'est un monde où, excusez-moi le terme, la préférée dans le bangoté. Et ça monde où comédien na œuvre été. Comédien comment vivre dans batolo, dans tout côté dans le monde de la mendiacité. Si l'expression me le permet de le dire dans le bangoté. Comédien comment au senga, comment au beta matolo. Comédien faut aller moi ça battre na poto aller mobali à battre comédienne pour à vivre. Or œuvre où il y a présenté ne fallait qu'aller là. Pourquoi? Parce que nous avons un problème à producteur, à manager, en tout conservateur basaté et ça dérange un peu. Étant responsable père de famille, père Yaïdira Gandina Tubergerpil, pour balater la Marlène avec les gens en mité là, je ne pourrais pas avancer dans Moussala Oyo et que nous allons nourrir famille nanga Nambongo Yamasumo. Je suis un fils d'un pasteur. Et moi-même, je suis un serviteur dans une église. Alors, je ne pourrais pas avancer. Il y a aucun décours. Ça, lobby nango et on me mangera vers l'enfer. Voilà pourquoi dans le Bakitin, c'est un monde de Natikana. Malgré l'art, j'ai appris à l'INA dans un adon. Mais Naki m'a développé ma grande source, je développer qui
droit autorisé pour tant appeler l'université. Vraiment, et sinon, dès la personne est bandeli, tout ça, ah, mais il faut que artiste, plus liwa, on a visto pour nous, ndenga kufi, qui son âme repose un peu encore, et puis je le répète. Donc, benga Papa Océan, depuis Point Noir, Kalaté appelle les autres côtes arabes, tous sur le nom Papa Océan, à Koye Bisabiso, Tina, ya liwa, ya Pululu. Et surtout que Papa Océan, tu as une approche. Oui, vraiment, ça qui est très proche. Nandenge payé parmi bateau batanga qui combo, bango bat bazai ko ba lia vie de loin, bo ga vie de loin poison. Ndenge pe zoloba. Et surtout que Papa Océan pe AVC li a taillé, Pululu a kufi. Et ça la mieto benga ye pas l'intervention parce que bato pe bazala. Pe a Christian Kamazo ba ki non, ye mtaboma papa na ye, Pululu boma papa na ye, tout ça c'est l'avantage et tout asimba ki na braza na prendre tout ça. On est-ce que bato ba ki no simba ki sina Pululu. Na bato ba no participer ne Pululu bon papa ba. Ndeli kam kasimbilo bana eko ezaka mbona ki. Et puis que mon yo ko fa ba osel au film. Ngate pa ndo ajana. Qu'elle va 88 ans. Oui. Donc on a 88. Amen, amen. Vraiment, et voilà, sans plus tarder, toujours on m'appelle, il y a Papa Océan, à expliquer biso tina ya liwa ya deko Pululu. Yom tozalaka na Pululu. Tata ya Pululu il paraît tinenge nzambi azwaka ye, Pululu ebaki makambo wana. Et puis muto Pululu on est ko partager na ba secret mingi ezalaki yo. Papa Océan, Pululu ça déjà mon way, ça la passe. Mais nous avons quand même la poste là pour éclairer l'opinion, pour peut-être pour cracher sur la mémoire de Moué, pour yonder mon toiba qui pour nous péter mon moi mingi. Papa Océan, président chez que c'est quand on appelle Moko Babenga qui est pas il y a boss Mitterrand, autrement appelé porte-monnaie magique. Bananga tuna peut-être il faut se poser la pose à kosunga bana oyo boye ou soit libota oyo boye yemoko polo la tika comme ma fena de persiko et yom tout ça qui te paye ne oki ko ça dit son nombre ya bana be ya basi o de polo la ina petit polo la ina matériel pas c'est ya nombre ya bana polo la ina basi koko t'es là ya bana evili merci donc c'est bon papa c'est le bana nombre ya bana abandaki pardon otikana loba oyo abandaki fie azalaki na mwasi na ye ya liboso ana orgali makambo wani alie kolinga setania bana donc komona etansi kabwe kabwe nde okotelaka ye bana mibale ya basi bana ngo baza na kumbashi donc osolaki na ye nayebi te soki akoya soki mpe akoya te mobali na ye mwana mobali kuna na kumbashi donc eza mwa compliqué mais nzambe akosungaka donc mwana na ye mosusu oka ye akokuta na kanda mwana moko ya mwasi komona ye ariadom bakomo wana ya bana kutulu eza mwana compliqué eza mwana Bana aza na combien de balles? aza na 5 aza na yebi na nombre
nga na yebi eza 9 awa na kwendwa eza naza na bakubali awa naza na bakubali naza po na tokende kina bango olaki nalobi papa osealinga na kati yo papa akuna makambo te par hasard quelque part okotoka peut-être pas kukubwaki mpe maloko mo boyo oyekite suku le détail pour nous avec la makambo te quelque part okipe koyeba oki kosuspecte te ke non voilà na fia na pata mpe bakosala ye boyeboye wana oyebi te vraiment merci papa merci beaucoup na ndenge orépondre na appel na biso mais surtout otokoleka mo ya basusi awa ebomaki ye susi yango ezalaki dû ya quoi ezalaki déjà abandai nga tobandai kosolola na ye po tosolola tokesali soki tosolola na ye kateatre mo alobi abi mais pululu basengaka ye te basengaka ye lisusu te makambo wana ezalaka ti lelo mponi kosala nde kosenga ye te olobi mponi bandasi kosenga ye te na banzonzinga ezalaki dû ya kwa azalaki impoli azalaki vantard ou soit c'était quoi kaka orgueille te ata mokolo moko mais pululu aza mutu moko azalaka calme soki akufandi esika donc okoloba kaka so olobi na ye azongisi réponse donc aza orgueille te mais pululu alingaka kozoba te pululu alingaka kozoba te olobeli ye alobeli yo donc papa Océan question ngo nalingaki tobandela mokie donc pululu na ndenge yo oyebi atiki 9 enfants oui soki 10e abimi toboya toyamba ye te nalobi te ke atiki aza nayebi ke pululu azalaki na basi na ye babasi oyo akabwana na bango mais mwasi na ye eza koko mwasi na ye eza koko ye na koko baboti bana combien koko oui baboti kaka bana mibale ok mwana moko aza na 3 ans mosusu aza bébé Vraiment, c'est vraiment triste. Si on a bazolaki non eza retour ezongeli meme na liwa po yenda za cause ya liwa na yo pe na mona ki batie pe na kati babike yo te AVC wana eza po bosanga na pululu contre vue de loi alors nza mazane tellement linge mingi comme bino mbale alors bokomi par terre tiko ngai kutu baloba lelo ekokisi donc na janvier awa ekokisi 3 ans jour na kweyaka donc le 5 janvier ekokisi 3 ans donc so moninga naotambola nanga bien mais liboko nde ezosala te na likolo mais natambola nanga bien nasala bacourse natambola nanga pe bien munoko etengamaka mais nakoma koloba nanga nayebi te so ozoyokanga bien so mpe ntakusu nayebi te ozoyokanga bien donc seke nazoloba donc soki balobi bongo nga naza intouchable nga nayebisa bango nyonso nayebisa bato nyonso nga naza intouchable naloba na bato oyo nyonso tu bazobalaka baloba mabe mpo na ngai nayobi nzambe alimbisa bino nga nakobwakela mutu maladi te batuna ngai mpe batuninga babi eske oza prêt tozongisa maladi wana epai ya mutu oyo alingi aboma yo nga abi jamais nga nasala mutu mabe jamais nga nakosala mutu mabe bon sikoyo papa Océan tokoma vraiment na suka na yo po tolingi ete tokata tocontinue
Papa Océan, pour na ba o bazwa koloba mabe à propos ya liwa ya pululu. Eloko nini oyo koki koloba. Bato so ba n'importe quoi à propos sujet ya liwa pululu. Yo dernier mot les ani pour na ba fan na yo et puis ko passer pe biso numéro na yo si possible pour na ba o ba ngasuba. Pour na ba oyo bazwa ba mabe à propos ya liwa ya pululu. Hein? Ozo kanga. O bazo mabe liwa pululu. Mona oya suko eza nini pona bango? Mona nga ya suka batika koloba mabe ya liwa ya pululu. Batika mama na bango alelaki mingi. Mama na bango aleli et puis batika pululu na kimia. Tolela ye na kimia, azala na kimia, akende na ye na kimia. Donc tolu teke o bobebisa lokumu wa pululu toboyi. Vraiment toboyi. Pululu mwasi na ye koko. Botika ata aza mabe. Ata aza kitoko ata donc mutu moko te akoki koloba makambo pululu koko bazalaki na pululu bien ti dernier mi-temps koko azalaki toujours na pululu bien donc batika koloba makambo ya pululu ya koko batika ye mama na bango pe alobi batika donc yango wana donc nayebisi bango en tout cas batika bacomédien nde motema mabe eza makasi bacomédien ata motema mabe makasi kaka balingi kaka soki osalaka bafilme na yo donc bokangami koto oyo na bato misusu bokangami koto oyo na bato misusu o comprendre en tout cas merci Papa Océan merci pour l'intervention nayo je pense que bato nyonso balandi penza à longue et à large merci pour l'explication je pense que ceux qui soyez été okoya pe na bana ya pululu au bazana niveau ya point noir bokoya wa tokomona na tokosala susu ba interview en face ça sera une bonne chose merci beaucoup. Mais nabi boye siko nangi na pesa numéro pour banane babenga ba tenir bazana pour ça ko ba information sur yo. Oui, d'accord. Pesa numéro. Numéro nanga eza 00242 00242 05 66 70 113 donc soki bamoninga balaninga na Facebook bakuta komona nga Mandela Badipeni donc na WhatsApp na za nango et na Facebook et na nga. Merci Papa Océan pour l'intervention qui toque au Sali na émission la biso. En tout cas, nous sommes fiers de toi et puis le Monique et nous avons pour le avec quand même temps pour expliquer biso à longue et à large. Rêve les Monique quelque part mboko yo bofandi kuna mututé boyebiete mais bo sali scénario ya vie na ye. Voilà muto azalina pour alobi pour la vie na ye atikala osimba kisité. Ba kisi pour la simba ezala ba midol, ba dolarène, ba aspirine na ba kinine. Tanga za la malaria. Zo monde et moi parce caris soki ye amelipe moi de caris. Mais kisi na yango wana. Mais tala ndenge kaka kufi. Tanga za bon moi, yo soka ke pulo kana kisi na théâtre. Na théâtre ya mboko yo muto bakazaka de muto kisi ka papa me gauche. Ba to so baye bien. Que viona ndoki. Viona kana bakisi na ye so akeka boma ye boy bino tout na se na ye. Vous comprenez? Ba tout balobaka déjà bon. Président pour les chasses Bastille c'est qui pour outer la catch. Il le roi dans la catcher. Ça aussi pour le couple na kisi te hier. Ozomona na bimisa ba kisi. Yeko misuna pululu. Et puis surtout pe muto sa kufine ba ko tiketa pe manaki me papa elonga. Zela ka ngoyo kufa. Au moment ba ça ya bo sali.
Yo ça la bongo. Deux prédire déjà. Eh, non, vous la la produit, na prédire on linga pe ko va ko prophète c'était. C'est ça. Na bo saninde. Ngam manasi même nanzambe. Et wa omeka kutu. Nzambe sa charger na ye. Et ben voilà papa, yo pas de monde zo bonza na théâtre. O comme yo comme na politique ko mutu koto nini ba beta yo chango. Te ezali kamu ya ezali makambo na vie za secondaire, na makambo na vie za primordial. Ouais. Alors, aux primordial n'est pas privilégié. Secondaire et arabe pour seconder ce qui est primordial. Donc, l'art dramatique m'avait donné simplement la possibilité de vivre devant les gens, la facilité de s'exprimer comme ça devant la caméra, pour le monde politique ou aucun monde médiatique. Donc, j'ai appris l'art dramatique à part le don, la perfectionner en la classe, en néo yaina, mais il n'y a pas autant de droit. Et dans le droit, la ligue aux juriste karaté, à tout moment. Appareil judiciaire de ces pays, ça va bien été. Corruption à corruption. Parce que bisous va passer, on a tout le caté. Donc, que la politique, tu me gardes pour réfléchir. Mais la politique, on a tout bandé, on a la journaliste politique pour que les soit à pic, les gens sont contents sur ce journalisme. Bitanga tanga. Et le connaissant à côté théâtre. Artiste et comédien vivra en Mbongo na emo, à vivre en Mbongo à FRT. Comédien Mbongo à vivre en Abasia Poto, Abasia Bato. Tu vas balana moi ça mobile dans la photo comédien par exemple panza couple wana pour moi c'est un fan il y a artiste mon photo a aux mbongo ya passe mobile de marana hiver pandi na mal protégé au bota mai a zumbongo ya na pesi ya timé au bana Kinshasa basi pe ya kili ya théâtre bal ta photo et ça crée des autres mots que tu peux pas imaginer ndenga na ekolo banga binono je suis quand même un père de famille. Nazana moi si na omité la Marlène Aigle jaune pititi on a bien ranzete ya bolingo. La femme qui a sauté l'infidélité et l'égoïsme en un seul jour. Mère Indira Gandhi na Burger Queen balanga. Mais que le rosolé manda na poto. Naza ko se détruire. Na roboko la bana na nga na mbongo ya masumu. On se longtemps nazana art na nzoto na tangi yango. Te lokola appareil cinématographique ya mboko na biso ils non respecté. J'en préfère encore Nata na kati ya kingai nini na boyi ko sala neko mona ngela ça diplôme à licence et faculté à droit tu me qui na la politique voilà et puis je me retrouve c'est là où maintenant je nourris ma famille malgré les poisons que papa et donc est-ce que au cas qui kotika la tête pour que on peut apporter lumière dans le sous il y a théâtre un goutte d'eau dans l'océan c'est difficile à la remarquable. Tu ne penses pas qu'il y a peut-être 1, 2, 3, 4 comme toi dans le monde du théâtre? Le problème est bon, c'est l'influence. Et là, on a sali ma face, c'est que on a sali des groupes. On a recruté des jeunes, on a appelé ça jeune philosophie. Et bango on a refondé la jeune qui avec le temps, on a reconnu la thème vision, idéologie peut et continuer. Donc moi je pense que ce cas on a mon bon tu parles trop de français, tu joues trop en français. Mais le poste pas comme le quoi il parle pas Caleb français bazar. Tu comment parler français tu? Comment parler français tu? Non le français. Oh. Pas jouer en français. Donc après français. Nani a joué en anglais? Oh, alors français non? Il y a pas en français les ailes. S'exprimer en français du début à la fin. Bah comme les textes en français jouer dans le début à la fin. Nasina, qui a joué en français? Nada joué en français. Yo autant. Ah, ça jouer en français. Dingizo a mélangé à ça na bilingue. Théâtre français na Congo etika na pas bobo. Na muki ba masa na ngande osaka les racines. Et mutu ngana ko ba ngana bino no lo français ngana bilingala. C'est vrai qu'on le français. Il y a le français, il y a le bilingue. Tu sais, tel que tu es là, on va dans un mobile. Tu sais, mais on va dans un mobile. C'est un peu ça. Vraiment, papa est long. Namoni, oh, papa, ça te va comme ça, c'est vraiment le cas. Ce qu'on a remarqué, on a monté le maman, papa. Pourquoi Mingi Basunga Bartis se basait les nature à Congolais. Congolais, les garçons à Pessi opposent au Sénaï. Or, na vrai sens ya bolingo. Je ne peux jamais aider la personne qui m'a toujours aimé. Pardon, qui m'a toujours aidé. Vous comprenez? Pourquoi nous avons aidé quelque part, si on a aidé, on a aidé. Tata nga ndo sanga lobi vrai muto akabaka. Eza muto eza teke ali atondi biloko etika la bengi muto ya rolia wana za mokabité. Poso ka tonda kitanga asilisa.
Mokabeza Mouto a évité à Kotonda Toronda Tabeni Mouto Yaratolia. Voyez, dans notre pays, nous avons un problème, il y a savoir aimer une personne de vrai sens du mot. Pour nous, les là par exemple, on a pour ça soutien au PC Mbo. Non, non, c'est bon. Est-ce que il y a un posé peu problème bazo le ban? Est-ce que pas apporter problème mais quoi wabi souci? À que poser un panel. Et comme assiger l'internet pour nous, il y a un mendiant. Ah, c'est un mot qui vient vous récupérer mon lit, mon équipe de Kimia. Hier, je parlais à ma femme la nuit, elle dit ah, pour nous, la PMI, à tout le monde, il y a un qui n'a pas de problème. Bisoza, tout ça, non, elle dit ah, non, parce que yo bien envie de non souffrir. Non souffrir. Mais il y a un PMI, soit à Tamoler à Nanzamba, qui sont allés de repos. Mais maintenant, on va pas aller mon l'autre. On va commencer à faire la Kimia. Mokili ya lelo, surtout dans le monde du théâtre, tout un problème, il y a un producteur, tout un problème, il y a un manager, tout un problème, il y a un sponsor, tout un problème, il y a télévision. Artiste et comédien foutent à $250 par mois la chaîne à la télévision pour diffuser. Tu peux imaginer. Chaîne le rôle à CBS. Mais à l'Ekisaka, à 10 Njuri, ce qu'a dit c'est que Léa, 90 minutes, il y a offert. Tu peux imaginer. Tous à la Mirador télévision. Il me semble que le groupe est à Mirador à théâtre. Ils ont été. Mais du lundi au dimanche, film à nigérien. Vraiment. Tu peux imaginer. Arango to sala on deni poto bima. Médé zo aider bisoté. Papa est long. Les autopsie. Vous êtes d'accord basta le autopsie. Après avoir quoi maladie pour la pour faire les poison. Après. Au moins il y a un tuteur français qui dit faire le bien c'est bon mais pas au bon moment c'est mauvais. C'est une bonne chose de faire le bien. Mais si le moment n'est pas opportun de le faire, ne le fais pas. Bana ya pour le 9. Dès la mission d'abord à Coco, bana pour ça la roi. Mais bon, c'est Taliban. T'es barozoiro. Bah, oh, maman, on me soit. Ok, t'es mon azana na Lubumbashi. Abala. Bana na bat musu boko. Papa musu boko. Le papa na sandi maman aussi na bana. En tout cas, nous voulons merci nous boko la bana biso et ça la biso bien. Nous sommes là. Musu pe ko to abala ki na yazo boko la pe bana. Gloire à Dieu. Nzamba yebi. Na mabina malamu. Bolamu bosala ki pona pululu. Nzambe mtawo remercier bango. Mais kokende o basala pas passer la pululu basala autopsie ba bimisa. Exactement dépense inutile. Baso mbongo wana babwaka, balongola mbongo wana ba pesa famille ya pululu. Maman na yazali a commis déjà mukolo. Moi c'est yatiki pululu atiki mwana bébé s'il vous plaît. Et moi na wana ozana posa ya miliki, ozana posa ilamba soki ya beli. Koko ça une femme à courageuse. Ba pesa mbongo wana abanda ko baluka nango et permettre yé so azo balusa nzela lu fumo ozonga boy et ko permettre yé abanda ko vivre. So to bito ki na système d'organisation ba papa masumba sala awa, papa masumba président, ba vie le ba secrétaire. So que ça est pululu à se retrouver dans une association na bangote, ana droit pour naté. Bon on est là. Oh, bon ça membre na bangote ba foot ba wedo na ndé. Ba kota ndenge. Na minute o mutaza mutema malamu. Ezaka ya Remi Masamba. Tokanisa. Yenga bia ye muto mutia malamu. OK. Ye akanisa kana muto na kata association na été. Mona ba pululu to yo kasanga. Bo yo kali liboso ba ndo wela, ba to ba organiser matanga. Ba wela bon. Pour quand même to ka ki mama Denise habité pululu na sepela kana ngape na sunga pululu. Olive pesika ozala pe na kwela epe aroya et bisa des autres. Lemba pe lo ka bazaka lemba. Bango commune misa ba intellectuel ebelé ba star peming ba na lemba to ba s'organiser et comme ba bloc et ils appellent la mère moko boyo te ka bilamba ya matanga pululu o somba li putaka pa na ye so mo na zando bengani des autres pour nini na matanga place to ya ka kabola mawa et comme la place ba ya ko sala na ki pe bebe bana ko linga ete bana ko bengisa ka ba ndonzi même comme ko mo le saba ba émission ba ni na ba théâtre na ba site pour que ba comme ko exploiter ngo kasi ba na posa vite ba ça va vivre ba ngo na menacement muto akufa ba comme na posa vite ba linga qui était des temps azalaki na bon moi de son vivant maintenant il ne plus allez ba comme on se rappelle ma pour nous ba sur la chaîne ba ngo ko ba adifia ba diffuser ngo image est-ce que tu penses vraiment que ma camarade que les musiques va se continuer à lire tant que les artistes eux-mêmes ne savent pas ne savent pas qu'on soit soin baninga, tu penses que vraiment l'état peut ça c'est tala mon ça c'est nga bibo comme monsieur président et ba comédien veut la zakine na raison mon ça na raison ngala souhaiter ba ça est-ce que ba ke pas masuma jouer dans la vie est belle
ça film en 87. Je vois. Attends la voix madactylo machine. Tu comprends? Bah je va ready dans la vie est belle. Veux ma somme lelo na habité to robeta ba 50 à 50 quelques temps au ça sur l'art dramatique. Qu'est-ce qu'il a fourni comme les efforts pour y naturel monument ya ba comédien? Pour la génération eko ya lobby. Exact. Yo ba petu wana ba sala quand même poli. Bon on ba banga ba mikolo te. Bon bino mikolo bozalaka entre bino ba petit ba ya nini boshi bosala pour génération eko ya bo pesa bango pe place. Ouais. C'est ça. C'est quoi ça qui ça il faut pas payer au comme vision. Et comme oh, il faut la licencier, aux la marier. Ça c'est pas bala. Attends diplôme licence des athées ma bala. Ça agira un groupe agira agence naïe. Ah ça une possibilité de gérer ma comédien. Avant ni monde ma comédien. Quelque part ça ba blo mo boye. Ba dictature au télé mais la politique ya ngwana ya na théâtre. Ozomona. L'état a kobanda ko sungana kweni. Pour ce que lobby nazo benga ba leader comédien baya ba fera ba benga na bango na bango na limite ba benga Gino la na limite lelo ba mo benga ba mayonnaise ka na esprit pour banda la sala wenge ni lemba sala wenge so pe likamo ba bengi likamo ba bandi appelle le côté na lemba benga na bango OK donc so ko za artiste bumbu bosana on ma ko za pire massa pire petit ya mutumo ya lemba à côté na circuit. Pour nini déjà qui montait à Mabé ici et là tant d'autres. Donc même l'État n'est que le papa n'a pas sur le nom makelele boy. Excellence ministre de la communication et médias. A repris qu'on fait nous réfléchir. On n'a mis des pour ça la pour promouvoir art dramatique en Boka. Ministre de la culture et art. A repris nous réfléchir mais a rebanda ko benga banani pour suivre la wa. Qui est bon, qui est mauvais. Donc moninga n'est que des gens des armes à théâtre. Ni pas mission bazala. Ba mission coûte pas chance. Benga bango benga ba vimo pao benga bango ranso ba wese kwa bango tout pas ministre à l'époque mais ba ve musu kuna na ndende ba kuno kutana ministre c'est ministre binga na locataire o imagine masala ba clip ndako na binga na locataire na zani logoté pesa ngana la o mimi projet pour la musique en bokate et que le lupango mais on lupango a des gars yo le ba tutuna ba la yo lupa ah la mo tena comment on est qui année des actions. Liberté d'expression. Et ça l'a raté. Vraiment, Papa Longa, j'aime bien ton ambiance. Merci. Mais sinon, programme à business. Tengan, tout cas, on a programme T, programme n'a quitté, corps et en cas cinquantenaire. Et bah, Renaud Sali Makaka. En tout cas, bande côté, aller m'a bossé à la bande comme ça, on s'en va là. Au tombeau qui m'a mis nous, c'est ça. Maintenant, on s'en a quitté. Ouais. Par exemple, Pantuana. Pour nous, Azali, moi, il y a fief mot pour être. As artiste, comédien à Congo. Congo, on donne la poule. N'a pas diaspora, on est la poule. Vraiment. Donc, tout n'a point d'harmonie qui a la réunion. Pour nous, on a ça matanga et on est pour nous. Au salaire. Vous la carte et l'on a ça la guinée, et l'on a ça le binini, et l'on a ça son binini. Il faut que ça quelque chose pour nous matanga pour nous. Mais toi, la mine qu'on connaît plus là-bas, on est. Pour ceux qui te connaissent, tu tiens mis sur le délai, ils sont allés pour botter. Mais à Tikiban, mon to kundaye na niveau normal ndenge biso abantu tolela kamwe to kundie esili to kanisi bana mbongo to yoka kofanda na oshwe ya kotindika batembo na bankoyi to kanisa ka $1 wana batembo to pesa mwasa asala mwana bébé au sala bien soki to mérite mukolo wango e ko empêcher biso te to mela pe sous. C'est ça, c'est vraiment ça. Ah ozo ngaka ko bongisa mbongo ya kabelo ndenge ndati ba kabelo boye pona matanga ya polulu tamsu mardi eza mukoyo po bon kabelo ngo la tena on a cerquette ah il faut bon ça déjà net moi quand on a boudé ba nyama on a senti na matanga polulu yope turope zapi munani c'est ça nano pe faké yeko mtamte amabi Evli likunde vraiment papa likunda ezaka likunda elinga oloba nino likunda ngoloba o maître John Sima wa tunanga bime papa longa likunda ngo elinga oloba nini ngoloba mai de l'eau de l'eau c'est ça de l'eau sinon quand papa longa to yabi que mbongo wana ya masanga ba nini yolie obwakela ngo batu tomelela ngo masanga te Evelyn eza bulanga
tomela masanga te tolata kitoko makasi te eza mokolo ya mariage te eza mokolo ya kunda moninga donc akipo ma pe mbongo wana leki opesa miso bato boye te yo kino ta ndenga buzu oye mama ofime no pete po mekolo kuma yaya okotika ta mwa loso caméra yango moto pa mo matin omondengo la kenga olobina ngaki bapelonga limbisa mpe na don la tv bapelonga lelo kutunde opesanga mo eloko mole mebela intira gandi omona ofilme nga mabeti na kozongo na ninga kuzu merci Daniel Akani pour la message qui te rejoint la tradition omona dia misapezo sala sala bo olinga ba sala émission te vraiment ma maître John Bukira Daniel Akani makambo masalo solution émission qui te rejoint ba lo baba koma na suka te boye kaka ekomi kaka mama ni mutazo signaler ya msupe pe na sina ngana invité na pesa ta bambote na papa pesa mbote mo en tout cas une minute c'est que dans le baram tout moko na ebisio soki natangi kombo OTC que émission ngenge za kitoko te nazo benga le pacificateur Thomas Tamakwe peut-être le moko ou atika na France diaspora moko atika na France alobaka elongo rola na nzala te place la naza on si longtemps naza na bon moy moi na okela bonga classe te malgré gratuité ya malgré na côté que ça moi na gratuité c'est quoi été pour na mbongo en tout cas les pacificateurs Thomas Tamakwe rola mona yo ba joyeux Noël na yo et si l'équipe na pesi yango parce que avec occasion mona ote et puis bonne fête là yo et surtout que 2020 eza année ya action na yebi que biso a na Congo Suisse les actions de aux droit la film. Vraiment merci beaucoup déjà na ndengo yambaki invitation na biso na émission otoye posaka ozaka tenga ponga ne ko mfana peso merci ozame comme peu importe ta santé on a moins bonheur déranger non sur le téléphone na ega pona yo vraiment ça prouve hein bolingo avec mais na suka na osalika mwelo wa sinon je dis vraiment un très grand merci à toi papa Akani derrière le caméra je te dis merci Masaro papa Akani Masaro il y a pas dans libota né il y a mon moni na caméra c'est que inda donc je dis un grand merci à toute l'équipe technique Congo Suisse je dis un grand merci à mon boss le papa le papa moi tu n'as invité papa boss maître John na Chloé Chloé derrière la caméra. Osez. Bibi. Vraiment, bah merci Nabino. Merci na maman animé on a biso batungisa. Il n'est pas question. Le nom l'habité. Tarande to kauka. Maman alambi fufu. Na Congo Suisse. Na Congo Suisse malambi. Te ngana ndi. Kasi yazo ngala mafufuté. Akoma mosura libana bolia kwanga. Ba joël no. Akoma kosmeno batenda smeno bakbani mo boye obola même tamisa no lamba mana peso mbote. So on a biso ba santé boye mère wana. Bassi Masolanzo on a Congo Suisse donc c'est un peu ça déjà je nous avais toujours à rester vraiment branchés ceux qui veulent voir la nouvelle il y a artistes surtout makamatanga o ezo leka pour nous rester branchés sur votre émission 100% humour ma chaîne Nabino c'est mon Congo Suisse télévision pourquoi pas et abonnez-vous massivement donc c'est pas déjà me veut le meilleur à toute la famille Congo Suisse à toute la famille Likunda hein papa comme nani papa chic ma meilleure vessie que Zoamio, papa, mon papa Freddy Kaz, meilleure fée, maman Blondine, la jolie dame, na bébé nayo, la pesio, yo na bébé na pesi bino ba lever le meilleur na ba fille nyonso les filles Likunda Naomi Liliane na pesi bino so mbote mingi na bino so bande konanga ya ipene ya bana no sakinga kati mbote sikeso ya bino bo fete malamu bo fete na kolo Maïche Alain je te salue des gros bisous à toi mais veux le meilleur alors dans la bassouni restez branchés connectés abonnez-vous bisous bye